Cette news de télévision, l'homme est simple, José Young, Baptiste Mabian, bien l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosolam, yeah, 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 Sosolam, Bonjour, bonsoir, na bandeko nyonso oyo balanda kabiso na kati ya chaîne na bino ya munene Isaki News et Télévision. Na pesi bino nyonso mbote. Eza wa bino José Young, l'homme simple. Aye lisusu na ba news oyo toyokaka, tolandaka, tosalaka nyonso, toya ko informer, toya ko eloko moko tozwa mateya nango. Soko zwi mateya na likambo oyo to bakse un plus na ndenge batu to vivre na se na moi. Na peso mbote biye l'image, Mama Karine Luta la patrona, Jessica John Diamonica Info, Soda Poto Losako, Mama Véronica Losako, Vicky Sifa Losako na yo, on est ensemble. Si la bisal ou trahir et pas ya linda na Gasbi, boyoka ba vérité. Bande kona yeto sola sujet oyo po na amo nango Natali, mais sujet esalinga keto solo la. Nazotinda yondeko o partage o like o cha commentaire na yo naloba nanu ndenge nini makambu ezokende na sena moi. Bandeko na sena moi tozana makambu ebele oyo biso batu tozala anango. Biso batu amokili tozaka na makambu ango pourquoi po ezaka ba makambu moko oyo tokanaka te momoni likambu esalami. Tomonaka pe tolobaka nini, tolobaka ke mututu azalaka bien soki azana batu. Mutu akoki kozala ye moko te. Soki mutu aza ye moko ekomaka pe likambu mususu. Yango nde na alobela lelo ndeko na biso si la bisalu. Pourquoi batu bayinaka ye? Pe pourquoi na bana oyo ya bimisi bayinie bakimie basali boy? Est-ce qu'il faut to bomba makambo yo? To biso pe na internet tozwa makambo yo, to lakisa miso batu ke koyeba eloko egoko melope scandale. Nenge sila batu bakumisaka ye na koyeba na ye. Na batu oyo baza pembeni ne ekoma komona na ondire mutema lukunya moko boye na jalousie. Mais ngana moni eza na bana misusu na sena moi. Ta mususu akozala modi pona ta mususu aza mutu oyo aoke liboso te. Bomona kana zoke exemple ya nini ya Kofi na Fali. Fali atako progresser na ye. Fali alongwa na quartier latin alobaka vie. Atikala koloba na Kofi teke na longwe. Pe aloba lekane emission moko taloba ke Kofi boye. Sko mutu wana na linda na Gaspi tokoloba nana goza kopambola.
mutu oyo kopambolama eza fali yango bozomona progresser. Tala batu nyonso oyo balongwaka epa ba leader na bango po basala ya bango to bake kote mususu progrès ezalaka penza te. Na pesi bino lisusu exemple. Héritier azalaka tia barre de fer na wera. Ma yo comprendre que lelo soki nga naza apa nzambe ezaka na peme na mutu moko bo yenda bimisa kinga. Me bande kona biso bazo comprendre te. Likambu nini eleki o bomona ke Linda ajuaka na SB lisusu te. Bande ko makambo ezali. To bombi yango mingi. To bande ko gérer. Bozomona ke mutu wana batu balingaka ye. Menzoka ndaza nyama na kata lidesu. Azolia. Nde lelo tobi misango kaka soki ko panzana. Soki ko inda inda. Na ebike ba vrai Abakouk ba olanda lisolo oyo ba ocha commentaire ba partager ba like na bino pe famille bota bolanda lisolo po boyebaka ke confiance oyo ozocha mutu au trahir yo kaka po mutu aza mutu. Le sako na yo biye l'image. Le sako na yo on est ensemble. Partagez, likez. Tia commentaire na yo wana ekozala biso malamu. Tokoba na makambu oyo tozoloba. Bo excusez nga natala ligne moko awa. Bo excusez. Partagez, likez. Tia nga commentaire. Nasta leloko moko. Omoni mutu soki obandi deja ko kende liboso me omoni tango so kende wana jalousie eza kati na yo o progresser te. Jalousie nde yango ebomaka mutu. Zela tana yo. Yo pe kofungwama. Tomona kiawa Linda za parmi bana oyo bakenda na sila bisalu na ba voyage bake Côte d'Ivoire bake na Linda bake ake nini Nigeria akenda na Linda po azwaki ye mo amibeta katolo alobi nga naza mwana mama sila me Linda nzoka nde biloko nyonso wana ekoma kobota ye jalousie. Basila banyokwami na ba exil wana na ba belle vie. Ata kutu ba belle vie wana na basila na ba Teresa oyo toyebi kote bino boye kutu bien. Mbala moko bazocha yo batu pe bazoyeba bino mbala moko. Me bozalaka calme, bozela temps. Me bino bokomi okende mbangu eza bien te. Bandeko bocha commentaire, bo like vidéo ekosala bien makasi. Bandeko eloko nini oyo esala ke Linda a joué lisusu na SBT officiel pona nini a jouaka lisusu te. O boyo kaka bato mokili balobake il y a un temps kutunga mto na yemba nzembo wana il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Makamusu tango so bimisa binobo yo zo kansake na zo bimisa ngo pona ngai moko menzo kande obimisa kango deja bandaka la batu bayebaka ke
eloko boye mutu abimisango eza linda, eloko boye mutu asalango eza linda. Lelo sikoyo ba vérité komo yebana. E komo yebana koloba ke bosala keba. Soye bosali keba te na bato mudelo ndeko okosutuka. Okosutuka po mokili batu baza batu mingi na mokili baza bengra. Wana il faut goyeba ke loko wana ke na mokili batu mingi baza bengra. Soki yo zo s'attendre ke na mokili bato yo zo linga bango balinga kayo. Mutu yo kolinga ye alinga yo te. Yesu Kristo bato asombelaka mapa. Bato asombelaka ni balinga ete. Nenge sila bimaka na ya keyi. Moko ake poto, moko ake wan, ake nini. Linda sikoyo muteme vimba ye. E vimba ye. Jalousie ekota. Mutema lokune ekota. Alingi bakokana. Ye pa komana visibilité. Abengi Michou. Abi Michou. Tokende Dubai. Tant toke Dubai, toke sala ba film bani ba vidéo na biso réalité, télé-réalité. Mams asutuka kaka ke biso toza na Dubai koyebisa ye te. Poisoko yebisi ye, ya kendaka poto, akende partout, azo yebisa biso, ayebisaka batu te. Biso pe toyebise te. Michou alobi, bongo so ito yebise sani, o te toyebise te. Asutu kaka ya kenda. Deja maloba wana eza jalousie. Soki botali eza deja jalousie. Boye toyebisa ete. Ah. Basaki a d'accord, bakendaki po mifi Linda muta a evitaki Michou na restaurant moko na ville. Oyebi basila wana basana batu ebele oyo balinga bango nanu na Congo wana. A part oyo bakisama na diaspora. Po bato ba na diaspora wana ba uta pe Congo. Mais si la zana ba fanatique ebele na ya batata na ya ba mama. Na restaurant wana tangu bango bazoloba. Mutu moko azaki wana azokanga bango photo, azozwa message, azozwa audio, azotindela deja Sila Bisalo. Sila pa lobe lo côté. Abengi Michou. Alobi, pourquoi ngana kanga bino mutu a voyagé te? Mais ce qui bongo kende bozana maman. Tangusunga pe na koki koloba non, bozwa quelque chose bo bakisa na nini na bino. Bongo boke déjà pourquoi ko comparer ngai na bino bongo? Le kaka nenge le kaka. Sko seri wana mutu abande ko décider na SB ezaki Jean-Paul oyo Lushima oyo azalaki. A partir eloko wana nyonso alongoli bango. Abibo pema. Apemisaki bango tout. Ba Linda, ba Michou, ba Naomi, ba jeune wana nyonso bo monaki ke bando sala lisu na SBT. E komaki batu misusu. Po Jean-Paul Lushimba wana mutu abandaki ko décider. Ba fandi. Après Michou amonike kofanda wana carrière na ye kosila ekonzuluka atake luka kote mususu mais visibilité azaka nango na SB tika komela Mams na ye Sila Bisalu mukanda po asenga pardon de mwana malamu oyo asali mabe azongi asengi pardon a reconnaître ta Bible lobi bon ndeko mwasi asali ango akomi mukanda atindeli Sila Bisalu. Skona miniti wana Sila Bisalu mutu ando décidé te. Sila Bisalu alobi makambu Michou akomaki etouchaki ye.
alobi mwana yeyo zongisa ayebisi nani yaki Jean-Paul alobi ke zongisa Michou abanda kosala tala maloba akomelinga etouchenga etake mama na ye etake muto yo responsable na ye na ndenge ya na théâtre zongisa Lushima yoka place makambo ebanda Jean-Paul Lushima azwi lisusu atindeli yango monteur na bango mususu alobi tala sila za hypocrite atindi mukanda yangoyo pona Michou akozonga te na ozongise te wana Jean-Paul Lushima sikoyo ndeko wana mususu azwi mukanda na kaptirenga atindeli yango Linda atindeli mukande zongi lisusu epai ya nani ya Michou ndenge ezaki mulai Linda lobi omoni okene kobondela omoni yango kobondela na yo yango ekomi kotambola menzoka nde sila atindeleki Jean-Paul po ye mutu ando deside batu oyo abandai kocha ndenge alongoni bango me mwana moko areconnaître tala ba pardon asengi nga vraiment tozongisa ye mais Jean-Paul Lushima a traité ndenge atreta Jean-Paul Lushima lisusu abenga Linda ayebisa Linda ke SB ezalaka ya sila bisalu te botala tina suka ndenge kokomela ye na obotole SB wana ye toyokanaka na ye contrat ya sala ba filme tochaka kombone po ye aza fiancé Linda ayoko yebisa ngo ba Naomi ayebisa yango ba Michou babike botala kaka mikolo koya kaka ye mutu atambusaka afan chéri ya sila kaka yene mutu atambusa makambo wana bandeko makambo eze ebele Linda bokanga ba point Linda ayebisi ba Michou SP ezaka ya sila bisalu te Linda aboyi kokerosenga sila pardon ninga lobaki ke awoke Dubai sala ba télé réalité yesila akendaka muto ayebisa ngo mutu te Michou azongi kosenga Linda lobi omoni kobondela okoki mibondela yo deja oza vedette oyebani deja osala deja clip na nani ozala deja na nkiri oza deja na mutu kozoko mibondela pona nini wana Linda amikitisi te mais Michou alobi non o tozosala wana azaka même mama na biso lelo soki bato bazoyeba biso eza pona ye voilà Linda boy alobi nga na osenga mutu pardon te po na moni eloko na salite wana eloko ya liboso eloko ya mibale eloko ya misatu boretenir ba point eloko ya liboso ayebisa ba Linda ba Michou balobi ke SB ezaka ya sila te ya Jean-Paul Lushima deuxièmement akosenga bolimbisi te po amoni eloko oyo asali te donc amata deja mapeka po ajukaka kote nyonso de aobondela mutu te me koto bakuki nyonso bazojouer kaka ndenge nini azojouer te yango bazoyebisa bino vérité yango wana bandeko Linda ya misatu bakendaki kojouer na Canal Congo oyo bajouaka wana na ba Michou na bato ebele ba Pierrot Ndombas Mama Hélène Marie-Hélène donc bazaki ebele place na ba Mimi Kabongo ndenge bakendaka wana bakombo ezangaka te bakotanga bakombo bato ezangaka te ale kombo ya ndeko sila eyoko kota
tangu komwa ndeko sile koti mutu intervenir na koloba wana eza batu misusu te eza mwana ya sila oyo Linda mibengaka Linda alobi hein vraiment ye mutu mobima milingaka ye moko soka ake poto musane ka kosomba somba biloko pe mususu na konti na ende bomona ke wana zakatane eloko moko te ndeko mutu azoloba wana Linda oyo bamonaki aza pembeni ya Mams Sila Bisalo alobi eloko wana yango moko tunandima nanga ata Sylvie oyo azaka pembe na Belleville bino isi boyoka mwana wana alobi aleki na TV aloba Sylvie wana o akomaka wana o azalaka pembeni ya nani si boyoka Melinda excès des ailes amona komi akokani na batu internet oyo ebomaka succès oyo soko gera ngote ekokendeka aboye yebi succès ba exil basala yebi succès ba masilika po personnam basala mais oyebi succès basila pe basala ndenge baza wana ba via Queen Mada basala ba spaghetti mais baza lokola bino te boza pressé makasi bande Linda ayebisi batu na tournage place Mama Marie Hélène azalaki Pierrot Ndombasa azalaki na ye kuna Kabongo Mimi wana na kepoto te azalaki Linda lobi mutu mobimba amilingaka ye moko soka kepoto musane ka kosomba bilamba mbongo esili na continue pe kuto za atane eloko moko te bozo phrase wana na phrase wa liboso oyo lobamaki ke ya kendaka poto biso toyebaka te biso pe tokende Dubai tosala ba video na biso akomona kaka batele réalité na ba nini na biso na ba TikTok na biso botala deux phrases wana elakisi nini Linda déjà enviaki des gens muninga osomona enviaki déjà po Linda oyo ndenge sila linga ye amema ye na nini amema na nini na Côte d'Ivoire ndenge pa amema na Nigeria ezali pe capable ko meme na poto de po batu na mokili baza pressé balingi bazwa kaka lelo omana mokili batu nyonso balingi bazwa kaka lelo lokola ya ke poto Linda zomona ke efo pa ke poto nini kozanga ke sila pe amema ye na poto de jalousie des gens ekotaki eza très dangereux bato modelo wana soko garder ye egozalela yo pasi pe egozalela yo mawatro bandeko nzambe jalousie ekoti parmi bato bazalaki wana babengi Michou bino bwamba na mabeboye abi mama to yaya na salinine abi Michou bino moke na otonga mama na bino na ba place publique na ba tournage pona nini mama nga na tongi tele okutunga na kena tournage te po ngai tournage na ba tableau na ngai esila ilobi lelo ngai na kete na tongi epa nani abi zwa telefone benga ndeko na yo Linda yebisa ye ndaku na yo moko ndeni nozo chango liso opelisa ngo moto alande exemple Jérémie abanda koloba na tournage me ba registra ye audio ebima me Linda zoloba na mamsi tala boye amilinga ye moko asomba bilamba
azana eloko moko te na compte. Na tournage bango nyonso baza wana nani bamimika bongo wana na kepoto te aza wana tu bazalaki wana amilingi te. Est-ce que ezalaka bongo na bino ozotia moto yo moko na kati ya ndako na bino moko? Ser wana aza pe mutu maboke, mutu théâtre, ayebisi na bibenga ye akanga munoko na ye na tournage, azoteka mama na ye. Oyebi ke mama na bino koyeba musala ayebi, batu mingi balingaka ete, balingaka koya, balingaka te abima, balingaka te bakwense. Me donc ezaka nzambe mutu abatelaka ye. Omona yango te. Michou azui telefone abengi Linda. Linda, tala boye. Michou atuni ye, na yebise yebisa ye na kombo nanga. Michou azui telefone abengi Linda. Tango abengi Linda, ayebisi Linda, tala yaya boye to grande sœur na biso ya théâtre, tala eloko alobi boye boye. Linda, pourquoi boye? Est-ce que go sala ngo penza? Sko moya wange nezate tellement batangele na kombo mabeka kapo bazwaki audio te. Me alobaki yango batu nyonso bayebi yango. Nde ye Linda azwi lisu telefone abengi grande sœur wana. Mwa totanga bakombo na bango awa izati. Alobi boy. Bonjour, est-ce yo muto oyebisi Michou boy? Ngana déjà grande sœur wana a prononcé alobi oza impolitesse. Succès nde bo lukela ngo bo luka mabe. Biso to ando tambola boyite. To ando yeba mukolo yo situ yoza afan chéri ya sila. Pozo benga ngai. Est-ce qu'il faut benga nga kaka? Po yebi ke batangelo kombo na nga. Mais il faut obenga ngai pourquoi benginga? Ezala mbala suka ko benga nga lisute. Nde akatela ke telefone. Nde ko wana ajuaka na epa Belleville, ajuaka pe epa ya sila. Baya ko benga na filme moko boy. Ajoué muteme zo peseka passe. Alobi na loba likambo to na loba te me soki amoni sila ma miso etangai. Alobi nzambe nazo loba kaka. Amiye baga pota mususu ekozala mabe ekomi nzambe akondaninga. Ayebisiye alobi bandeko apesi rendez-vous alobi mam sinago kutano nana lisolo mwe eza concernant yo to kutana mam sepe akode jour bake bakutani. Tangu bakutani bandeko makambo na ebisi bino awa ndenge Linda lobi sila bisalu aleli abi nafanda na banani ata kutu nga nzamba permettre ngate nazwa na mwana nazwaka bana wana lokola bana na nga bazala pembeni na nga ba profiter na ora na nga po lobi baloba penza keta azaki pembeni na sila tala le meilleur bazo bimisa nazwaka bango benemi te nazwaka bango nakangela bango mutema te nakangela bango mutema te. Mais pourquoi bakoki kosala nga modelo nakozala hypocrite te? Linda ozala su pembeni na nga te. Linda akozala su pembeni na mams te babondela mams aboya.
abi naza hypocrite te esalinga passe ngai si nalakisa Linda compte bancaire na ngai sikoyo imaginez-vous que mutu azobetaki azaka ye mbongo ne soki azwi ka boye asomba bilamba abombaka mbongo te amilingaka ye moko sila alobi soki na milingi nga moko te nakolinga lisusu nani apart Nzambe mbongo na ngai nde nasalaka wana naza mwasi naza wana atana nazwi bebe te bango baza ba bebe na nga bana na ngai metango asali nga boye soki na milingi nga moko mabe eza wapi to alobake nga nazangi nini de c'est-à-dire mutu ayebisa Linda makambuke mama na bino na compte azaka na eloko te ezaki Jean-Paul Lushima mutu ayebisaki mama na bino SB wana eza ya yete eza Jean-Paul Lushima PDD bazwaki chaîne na maboko ekomi na maboko bachangeaki ba mot de passe bayeko découvrir ba makambo susu oyo ndeko Jean-Paul akoma na kati ya nini wana sijo wana toya nango lobi na ba commentaire ebele oyo ya bandeko tcha yango bomonaka Linda ajouaka lisusu na SBT yango akomi soki azosala ta TikTok soki amoni mutu ayebise yo Linda pourquoi joua te alobi oh les abakouk oh le boy tala ta mususu ifo bozalaka lokwa ba musicien soki mutu wana na lingi te azala musika na ye ba musicien baza ba hypocrite te par rapport ya bato maboke bato a théâtre bozana ba hypocrisie moko boye impossible o wana eza koboma mutu te oke tonga mutu oyo atombolaka yo o atomboli yo ipake ko banana bokeseni nana yebaka yo mutu yebaka waza te visibilité ya Sila Bisalu musala ya Sila Bisalu yo pe tokoloba te ke ye mutu asala yo me ye mutu abimisi yo bato bayeba yo pe akabelo ba relation bato bayeba yo il faut zalaka moi ata minimum à respect minimum ya considération ok tonge na miso ya bato na tournage place bato bazali bokoki tonge ata na chambre te nengo bamesana kotonga déjà makambo wana na Linda eza mwa pasi po azala na SB lisusu ye penza tokundele makala na makadam to timoni makadam tokundelo likala évoluer na yo na jalousie oza nango po wana penze zo lakisa vrai oza penage ata ok pa belle vie tango mona belle vie peka bongo eko salo peka ka jalousie ko salaka po muto aza ene aza na likambo yango ebando salo kaka kende bonne chance nakota nanu lisusu na Gatsby likambo nini ezalaka nalobelaki bino na bisila aza na ba abonné to ba fanatique Gatsby n'intervine moko aloba ye abande ko benga batu vraiment tango abengi batu bapesaki chance te ya kobima mais era bengi Mams Sila Bisalu apesaki rendez-vous aye achepe na tournage abandi musala
de ye awutane aneya menzoka nde après na sima toyoyoka ke babandaki akendaka koluka abanda musala na Bela TV babandaki kotia na nubongo bandaki kokende ba place ya Bofelina na Belleville abando accompagner ye wana toyoyoka version mususu mais na interview ya liboso soki bolande aloba angote wana esalaki pe problème te biso toyebaka ke Gatsby Chikito abima place wana na SB siko eloko nini esali ke Gatsby a joué lisusu te pe akesa la chaîne na ye azobenga abonnez-vous bo abonner les abakouk bo abonner les abakouk Gatsby aza lisusu na SBT. Pourquoi? Oyebi ke Sila na Belleville toza ba hypocrite te. Koure le kakate. Sila na Belleville koure le kakate. Toyebi te balakisaka ngote. Mais un jour, vérité gobima. Mais bamoni, Belleville na Gatsby na Sozacom. Belleville na Gatsby na Sozacom. Ezanin. Ye Gatsby afandaka deja pembeni ya Sila Bisalu. Me bake mono fandi na nini mutu amoni atali azume photo na ba position nyonso atindela ngo mams bazo sola bien bazo mela moi moko moi J bazo solola eloko bando solola toyebite mais batindela ngo mams Sila Bisalu tangwa ye awangana lobi nono omoni batu omoni koza lokuta na vie eza mabe toyebi pe circonstance bokuta na gite comme sur par hasard comme si ils avaient sur rendez-vous mais ndima ya wangani abe wangani owangani Gatsby wangani monsieur américain owangani babimisele ta preuve encore ba photo ya tungo yo ba pare ya tungo yo l'action na air na date o ba kangaki photo o ba tindaki ndengo fandaki ndengo bando tombola malobo bando ekosala bongo tokende pai tozonge pai est-ce que mutwana ozana confiance na bino ata bino kutu ba kaza mabe azaboy azana confiance na bino tolobi makambo po anini po boye bake Sila za musantu te mais Sila bato ebele balingeti oyebi po anini po amilongolaka Sila azwi role bapesi ye amilatisi siko bato ebele baza jalouse baza ki jalousie emati bango na bano ya ye moko yoka na linda zoloba toke Dubai toyebisa ye te po ye pake na poto azoyebisa biso te mam salobi bapoto mususu nga na akendo wana bakobenga ngai kaka ata famille na nga na yebisa bango te babengi nga préparer déjà eloko boye batikelo sala boye kende boye nakoloba ese soki nga na komema linda na poto te awele lakini ki jalousie yango ya nini eloko mususu boyebi ndeko na biso oyo muchopi Rosine ndenga demara Sila po Sila kipa ba makambo wana te ago répondre muto oyo po omonia nga na mona ngo kutu mabete jo musu na komela ndeko moboy
aza proche ya Sila. Nayebi se nabi ezata musupe ba conseil na biso oyo omona Sila répondre bato te. Webi pourquoi? Po ngana komela ke boy. Tika bango ba finga po ba yebi ke yo oza vrai vedette. Mutu nyonso soka touché yo akozwa makambo. Tika bango kolela kate po Jean-Paul Lushima angoya nelo moto oya gotanga kombo Sila akozwa boy. Ngana komena na mona penza kamadi na alobi papa message no penza za écouter. Na salela ki ndeko wana audio ayo kisango Sila. Na lobi boy mams mutu apeso conseil ke ozo soki mutu akomi kombo na yo opesa ye azwa problème na chaîne na ye mutu wana zo rendre une erreur. Tika ko répondre batu te tika na yo pe baloba bafinga tala batu nyonso bafinga ka Sila mutu azane innocente. Ese bakenda liboso bakendaka Rosi na ngo yo wana azaki muke asali azoko kalisusu akasa iso touché agokende liboso agozwa makambo. Eloko tokomomona na Congo Delta oya Côte d'Ivoire ba Ivoirien ba tombola ye osomona ba tombola ye muto ye moko a déclaré na TV na alobi ke ngande na zabwe na kenda classe te na sala boy te menzamba pesa nga don ya makambo abengi batu ba ndenge basila na ba belvi bazo sala me bino bano bozo sala pembeni na bango bokomi obota jalousie. Si la bande ko tourner ko sala ba tournage partout. Est-ce que abande ko envier batu? Vraiment botika jalousie. Gaspiller loko basola gina belevi toyebite. Au moins pas ni madame sous tokutana na circonstance nga afanda ki wana moni epe madame de Belleville mais ya lobite awangani mais eto yo tuna na source alobi ke ote kutu azalaka ne bandela azalaka na Bella TV mais Bella lekisaki na chaîne te nde abande ko meme kaka na nini na ba koketala bofelina koketala ba orphelin kutu. Eye kobima mais yen interview na lobby na beta ba porte partout mutu apesa ke chance azate mais même si la bisal mutu apesa chance wane zaki ingratitude ingratitude efutaka te. Omoni Natali makambo Linda asali namone penza ke ne loko mususu Linda ayebi kendeko mama mwa mwasi moko ademara ye Rosine wana muchopi ye ke jouer kuna wana kutu yana problème te oko jouer sika nyonso olingi tolanda sikito bayamba sikito balobi est-ce que yo poko jouer place oyo bazo finga mama na yo abi non jouer te metala rôle nini oyo ba pesaka Linda pono ba emilie ye na idene o ba pesinga rôle principal mais ba emilie kiyo makambo nyonso oyo o bomono mutu ande ko créer ngo eza Jean-Paul Lushimba wana. Soki bolandi d'Acoste makambo Linda na Gaspiller basali bolanda ngo wapi
et pas Dacoste. Dacoste, sortie médiatique, no oyago take si la bisalu. Boyoka lisu Dacoste, penza nenga zalaki, nenge abana kopela. Oui, asana Bellevue azo jouer, mais boyoka ke lisusu. Nenga zonga coach, boyoka na ayoka na lisu makamwaki coach wana. Yoka Dacoste eloko aloba. Linda. Nga na coach, oyebie. Oya lukanga. Oyebi makamto solola. De makamba solola nini? Bango baza bato baloba français. Gaspi Linda. Bagoza la pemeni yasi la bisalu penzate pour le du bon. De il faut pas que ça la ba film en français. Yango moni e aki projet oyo d'accord ça lobela ka bongo. Alobi to na ba projet belé. Yeba on kenga na coach. Bongo ya lela ki o coach. Bandeko, mokileza mabe. Likez, partagez, tcha commentaire na yo. Ceux qui peuvent nous abonner, abonnez-vous massivement. Mokileza compliqué bandeko. Linda jaloux. Ndemutu et matena mutema. 3 points. Ya liboso. Alobi na Michou. Ya kenda poto. Biso tozalaka te. Toyebaka te. Biso peto kende. Dubai. Tosala ba télé-réalité. Agokuta biso kaka. Amonaka ba vidéo. Déjà, quelque chose ezano. Ya mibale. Na tournage. Na miso abatu. Azoloba ke mutu mobimba milinga ka ye moko soka ke poto mbongo neni soka kosomba somba bilamba kosomba biloko a cher c'est-à-dire que afuta ka bisote mais soko otali si la lobi na mama oyo akendo yebisa yebise alobi ke nga naza na nyongo ya mutu te yo moko po joakawa soki osali otourne ba nini na yo nazwaka mbongo na pesi yo okei nana nyongo mutu te siko nga so ina tikali na mbongo na nga na kosombela mbate nazala salite me nga na kola bongo na kola nalataka bien tout ça tamusu ye mutu ayebi nga na kimukolo akelo bake nazane eloko te na nini ese ngai isi na kota Linda na chambre na nga na yebise ke ta compte bancaire na nga yango eza na eloko te de biloko wana nyonso mutu andolo bango Jean Paul et pas Linda de Linda déjà bandai ko kotisa ye makambo yeba ngo ke bozala awa yo uta ana bokeseni ato yeba na te ya yebani oui me yeba ngo ke SBO eza ya yete yango Linda azoma azoma peka asali mabe aningi komikitisa te Linda aketonga mama na ye oyo abengaka mama Sila amikumisa mwana liboso na SB okeloba mutu mobimba amilinga ye moko te mbongo ne na poto soka ke poto bisomba somba aza neloko te na tournage mimika bongo ayebi likambo wana bato ebele batournaka ayebi à part Michou azalaka te mais Linda ayebi amu est-ce que wana bato ata oke pa Bellevue azala nkele na yo ata oke epa nani bon po Congo eza ocheto che netinga na ido yanga ata okomi ba lettre ndeni na ozwa te loba oke na tourner kande oke tourner bon ke na zoya tourner na Bellevue bon ta mususu mokilango ndenge ezalaka ke ocheto che ke nemi sala ke na chaboy mais soki ngai atato oyebi seri moboto yoka makambu moko na yebi te toza na Congo toyebi weka son na Jube Mpiana soki likambu moko boye conférence mo boye na poto soki nini
likambo moko ngosa mela wera son ekwe na maboko ya JB. Jiba bengi. Me bazana conflit to eba seri wana. Aebise ndeko. Ok, sika wana ti. Tala pla ba préparer boye. Wana baza ennemi, biso to yebi ke toza ennemi. Kokende te. Abikisi muninga na ipo ana posa muninga ne ana zala. Osomona. Na pesi bino liso exemple. Seri mo boye ba musicien belé balongwa bakende pa Kofi. Balongwe bake e pa Kofi. Ya waze kwa. Kofi abwakisi bango nyonso. Baye pa la waze kwa lisusu. Miso azongisa te. Po koto ke kuna ozala lezi te par rapport nengo ozaki kuna na SB. Po kuna ozala mutu moko keba. Pe batu o okuta ba oza suspect na yo abi muto yo atonga mama oyo azaki ne pembeni ando tia ye pembeni lokola chakos na ye. Bake Nigeria, bake Côte d'Ivoire. Bongo biso bato amoni biso na kimukolo. Tozane ndengeni. Keba. Donc confiance kozala sur ataba zuyo au tourner. Confiance kozala 100%. Jalousie. N'interview ya Gaspi bayaki ka koluka visibilité pe ba trahir yango titre tolobi trahison ya Linda na Gaspi yango nazo yebisa mino ba vérité oyo ndeko mokili eza ya kobeba mutu yo kolinga kolingo te keba na ba proche pire azate vrai pire ezali Nzambe Yesu si la bisalu ngai mo koloba ke o mal aimé na ninga ko utiliser yango te ozala mal aimé pour nani oza aimé na bato tout na mokili ezala mwana na Nzambe eza na bato misu balingaka ye misu pe balingaka ete babenga Yesu taza mal aimé vraiment bandeko na nga botika mo wana aussi la za mal aimé non ba o ba kolinge balingi o ba kolinge te ba kelinga ta musu nanyo nani Aminata batu nyonso bakolinga mutu moko te siko boko benge mal aimé pourquoi bino boyebaka te ke saison ya mutu eyaka na kotonga na kofinga na kokosela makambo na nyonso bongo ya bongo botia ya aza mal aimé te bandeko si la zalaka mal aimé te si la zalaka aimé aza manga aza superstar de superstar aza mal aimé te bo utiliser ba mo mususu place boko ko utiliser na moni na ba commentaire oh azalaka mal aimé non wega na JB azalaki wana wega pa azalaki wana mais moko te toloba aza mal aimé ndambo balingi Belleville ndambo abatu balingi Sila eza pe na batu miso alinga Belleville alinga pe Sila ata kutu bocheli biso hypocrisie botala pe maboke ya Sila soka atie titre boy botalaka
ata oza mutu asila okotala film Belle Vie mutu apekso azate mutu pa oya na ndaku noke o nakotala te loba mutema mabe mo boezala mais soki ka mutema mabe ezate ndeko yeba oke oza mabe te kotala film ya sila kolinga sila bakolingi batu nyonso te Yesu mwana na Nzambe bamisusu bayinaki ye babomi ye bamisusu bayebisaki oza muyuda oza mwana na Nzambe. Voilà. Balangage musuto longola kango. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que tu es mal aimé. Pourquoi? Na sens nini? Yo gondi mapenda tondo za wana pena balingo batu nyoso balingao. Batu nyoso balingo te. Eza bongo. Mwa batu muke balingi dinana. Mwa batu muke balingi sila. Mwa batu muke balingi Belle Vie. Mwa batu muke balingi yo. Mwa batu muke balingi bebeka na Aida. Mwa batu muke balingi Mimi Kabea. Neti nga. Naza na ba actrice na nga ona sepela na bango. Ba comédien naza nando sepela na Jani, nando sepela na Dadi Ditambala. Yango monaki na benga ndeko mobo na ebise kokufa Dadi muteme betinga pu na ebite pona nini bongo. Habita mususu bande ko sepela ne mingi. Oui, oyebi nga na sepela ba terre oyo batunaka ata za patron ma kotsera mwanda mwa comédie. Siko système wana eza epai ya Dadi, pauvre Dadi na pauvre Jani. Osomona ata zoloba likambu me ki comédie ezokota. Osomona azane normal. Oyoka mutu lingangai business a mongo Dadi Ditambala mwana 15 ans bébé ya sika de ozomona yoka kuna muningane mususu Luambo Franco na bango Mobutu de ozoka bakoma moko bamibakisaka ka eyagaka na scène ezata mipesi metango azo jouer azobakisa komona na circonstance moko boye. Batu misusu aza patron mais aza comédien. Batu neti bamundoeri batu abongo pe lisusu. De batu wana bater wana bamaboke ngaliema, maboke ngaliema. De ozomona azoloba azosangisa na comédie. Meta muso aza comédie ba pese rôle ya patron. Mais batu ebele ba joa abongo te. Omoni ndenge babobo ba joa ane normal. De yeso ki ba pese rôle wana zaka bongo ba Omar ki comédie ya nena komo kotisa ya Pierrot nano esimbite na ebite soki sur na ite ko simba non na ebite de bato abongo ba wana batu na ngai na tangeli bino oyo soki aza wana na sepela na basi ya liboso ezaka mams ya mibale ebakata na Aminata na mususu oyo na lingaka aza pe na mwa ba asiporta pe nani ndeko na biso na ndeko sepela na Charlene Benz na Mimi Kabea wana baza batu oyo ozoka balandaka sila kolanda penza te me azoko mikotsa na po eloko eza te pona flatterie po akopesa nga nini me ozotala penza ke sila aza na bafanatike mo ya vrai o balinga esa intérêt
mais naza désolé pour ndeko na biso ya Linda to kundelo makala likala penza na makadam to timoli to chelo munoko na se kende evolue koto zo kende nzambe asungayo to kangelo mutema pwani mokila ngo pesa ya ngo ya biso te mabe soki babanda yo mais soki yo ndo banda batu nde place komaka mabe bandeko José Yung l'homme simple ayaki ko expliquer bino makambo ezoleka pourquoi bomitunaka Linda salaka te na lisusu na sila bisalu kote abima asala su théâtre kuna te ajoa lisu te boyoki ba conséquence ya liboso akomparaki poto ndenge sila komoke poto ye pazwa mishu bakende Dubai basala ba télé réalité po RFC la romona po RFC la kendaka ayebisa bango te donc yepe akende awebisa sila te déjà botala ki jalousie ya mwana ya mibale ayebisa batu bandeko ne ba mishuke SB ezaka ya sila bisalu te eza ya Jean-Paul Lushima ya misato akendaki kotonga ye na tournage na Canal Congo kote ba akisala bando beta masolo Linda lobi ata bino moko mutu mobimba milinga aka ye moko mbongo ne nyos kosomba bilamba après compte na ye eza vide ata bino moko wana ezani hypocrite jalousie mutema likundu elobi biso bangala mutema likundu olingo koma lokola ye lelo c'est important ningo zaki na SB ono kinda osala ba théâtre epa ya nani epa muchopi ngango na osepela soki obimino na SB osala ta epa nani epa ya dinana to epa ya Belleville ki sala epa muchopi omate ekitisa yo pena role ba pesa yo mawatu Jérémie a reproché ki ya lobi Linda ngayo yo ozomona oyo na tournage tondo betaka lisolo nzoka nde mutazo makambo na ndoloba ba registre ngai ba record nga ba record nga na bima ridicule keba na likambu za reconnaissant na mama wana yango Shabani abenga sous Linda te Linda tellement qu'il fait des télékié omoni ngai nazalaka contre te nazala muto aloba français aloba bien maza ape na sagesse oui aza ape na sagesse po asoki te français na yo obima ya buzoba wana eza conseil nalandaki Mimika Bongo alobi nafandi calme na boyi na fongola batu misusu piste basa nga ba émission ke nazaka naza idole nange ezasi idole ne isa loba deja eza sila metango amoni ke bazwaka ye na sila bazwaka pe na Belleville a garder band abangi mutu te matali
kote nga nazwaka mwa mbongo ya ngwana nakobebisa te. Déjà ba chaîne mibale wana soki ebengi nga na tourner koto wana sa kuna wana sa na pesa exemple na bité soki eza bon 200 balles déjà et ça langa bien. Mais soki na bebisi kote moko oui kuna na okende na zaga na sa ya pamba. Sikoyo oza licencié ozo commissaire retenir au te. Mimika bonguto alobaki atanga na epenza te. Akata na classe. Messager soaneza. Bon. Chaque batu baza na ndenge na bango to sa nini mukili yango ya tata Nzambe batu nyonso baningi ka bayeba. Baningi baza ba leader. Baninga bazwa lelo eza nne moko ya envie ngai pourquoi na komi na moi na komi na 4600 abonnés obande ko envie yebi pasinga na mona pena pona koma pe 4000 wana. OK, il y a un temps pour toutes les choses. Mokile pesa biso kaka raison. OK, yo mo fan de lobby orgueil futaka te. Yo commande mon asila tamuso ba ya akomo jouer le kola asila orgueil botami. Eza bongo tende kolinda. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Kobosa na source te. Bande ko na pesi bino nyonso mbote. Bon week-end lisusu epa na bino tokutani bientôt. Kala mingi te, bye bye. Mokile yango mutu asala yango abetela yango tolo boye te. Me yo ozwa mokilo matisa yango na mutu mpona nini ndeko? Eza nini? Kitisa yango ko okobeta tolo mpona nini? Ye moko akela abetela yango ata tolo.